Merci Nabino Nyoso Bosomba fidélité pour la Kolanda émission Tolo Belamboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolo Belamboka Congo na pesi bilombote sika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino bande ko balandi matondo mingi ekomela bino pela bayeba kufeli lokola biso to kufeli mama bongo mon réalisateur Jude Ka kolela to biya kola ba mabota nyonso peli pasalanga ino ya CNT live vraiment wana liwa ebeti makasi penza na libota moye moi sina ya kufela ki ndeko pe mama ayeko kende choc ezali makasi bino banso bana mvuluzi bino ba obolinga ka CNT live moko na biso oyo bongo lipasalanga ino azu penza kama munene elandani penza pe libota likopesa mawa pe pasi bino banso ba bolinga kaye bobenga ekozala malamu. Merci encore une fois na bino nyonso penza la bapel na bino oyo tozali kozwa mafingu ba félicitations ba kolinga to sololaka pe ba information monsieur ezali kokomela biso nzambe ya lola abatela bino pambate soki mafingo ezali te océan akomona pena malamu te soki pe koloba ezali te océan akomona malamu te pambate atako nzambe tata babenga ye Belzebul nzambe tata bafinga ye nzambe mokeli bachola ye na tango ya Mose akobimisa biso na libulu kasi bato bakochola bakoseka ndela sima mvula ebetaki yeba sor ya moto kasi biso la République démocratique du Congo tolobi to boyi baimboka Congo bacha maboko na moto to boyi bango bazonga maboko pamba to boyi tolobi congolais cette fois-ci il faut atelema abundele kolola etalatina tozali koloba lelo to koloba maimaleka ki mokolo mwalo mingo na République démocratique du Congo tango biso to kola na couvre-feu ba kolomboka bako sepela bakolomboka bakangi baimboka Kongo na kolia te bayokata miziki te oyo esalaka bango esengo bango moko babetisi mindule ebeti kao tongo sa ezalaki dérangement te couvre-feu ezalaka kaka na ngambo ya bapeuple bako souffrir pola ni bako sala biso bongo po bayebi peuple congolais ozali loba sala rien talatina océan azali koloba to telema pasi na biso mosusu ezali ete peuple congolais to ali na ba outillage te bolandaki mwana mboka mobundeli résistant Hervé Matata alikaika na micro yo Océan du Congo pona koloba ete botindela biso misolo to kokana na bango soki to kokai na bango ndeko langa to kobunde tumba oyo pe to kolonga pamba te bamoni ete bakitseli biso ba soldat na nzela biso to telemi to sali face na ba soldat bango bakolo ba soldat na bakobanga pe bakoloba ete peuple congolais akomi na nkanda à ce moment là mindele misusu o babengaka nga océan baindo mususu o babengaka nga océan bakotinda pe ba force to libérer Congo po ete bayebi maloba ya folfano ekokisama gâchette to beta yango baindo batelema mwana mobali wana auteur wana folfano amunaka pe alobaki latina ndeko yo simbi gâchette te outillage nyonso ozali na yango ezali nécessaire pour ba peuple congolais ba telema yango nde tokolobela mokolo malelo mais ambo tokotola mama ya likambo la biso tokolobela lelo la pese équipe technique mbote na Jude Ka notre réalisateur mbote la Dacosta Mondele El Campo de Majamé notre coordonnateur mbote la Pape Dieu directeur recherche stratégique mbote ekomela sango mokonzi pare ya biso babiso pe l'assistance ya Kabuya mbote mingi ekomela mon ami de tous les temps Tino loso abiseka zali bino nyoso losako ekino ingetela bana mfolozi bande ko balandi mokolo mwa lobi ezalaki nteke ko uta ya mwana mboka Félix Tshilombo l'Afrique du Sud mbala moko kutulu la oya na kotaki nteke mozalaki ya makasi mabino Denise akati danse na ndenge ya kosakala te po boyebi ya binaka penza musique ezali bongo makambo ya bango balingaka mwana mboka binaki lolengo elongo banite bato bako kama au première dame biso pe la mystique a formé tozalaki bobela bango elongo komona ndeko fali ko toute la musique président de la République ko senga flyer ko senga Jenny alors que babinaki lolengo elongo balaki te 20e anniversaire ya bana na bango to ebité ba ima passa to ebité ba liboni to ko découvrir bana wana bazali ya banani ya baninga ya Denise
ya Félix Pambate bazalaki babale ya basi bakokisaki bongo mbula tuku mibale pe lobi ezalaki opesi mbwa boyi bakosaka kaka na nsima ya bana balobi bana basengaki Fally Ipupa. Mais est-ce que bakokaki koyebisa bango te ete tolobi tozali na état d'urgence topesi mobeko ete couvre-feu ezali miziki mabeta te ma bino masuka la 21h bino bo supporter mokolo tokofungola mesure wana nde tokobetela bilo Fally kasi lokolo ezalaki la loi du plus fort est toujours la meilleure. Tala bongo Félix Ekouta Afrique du Sud nteke mwana mboka babini basepele kasi peuple congolais boyambili kamango boni mopesi état d'urgence mopesi couvre-feu ye moko atosi yango te ebongo yo congolais kotosa mpona nini? Excuse epesenga kanda pasi mama jawa assalamu alaikum na bamize malabino mopesi couvre-feu président de la République atosi te botuna bandeko la bilo ngambo na oyo yaki opesi mbomba boy Fally akila mikila poto Fally akila kobeta la ekula la Ethiopie la Addis Abeba la ba prix na ye akiti mbango baiko scorte ye abeti lobi 100 000 200 000 balles o bakoki kofuta Fally ya express ekoki kofuta balakisa Kongo te ekoki kokokisa ta mokete ya maloba ya mbudi tala bisika nga na tombokaka yango yo tala bisika na okaka nkanda ndeko na nga tango yo kosepelo ali tata mokonzi ya ekolo okosalisa soki bavoisin na yo soki pe bana ya baninga ye soki bana ya banani ba joyeux anniversaire est-ce que boko comprendre que peuple wana zali na kati ya kobe yango wana omoni ndeko moko ya IDPS amataki likolo koloba ete balalisi bino po bwali bana po bango batata basala makaba batata ndenge Kofi aloba mwana kende kolala tata na mama basolo donc po baloka biso ba congolais esengeli basala bilo couvre-feu po bango basepela lolengo bango bazosepela bongo yo congolais ozoloba nini mbongo oyo ezobima na Congo mbongo oyo ezokende la Congo bo s'abonner massivement awa nde dako lobela bilo bo solo pe la kotelisa bilo misolo ba Congo po pia bilo kanda bande kolongai bo quand même na bambongo la mikila bapaya boza quand même na bambongo bolongo la biso na souffrance ko biso to senga po toza la ngote moi si j'avais de l'argent nde to kala ba Hervé nde to ala bato la biso musoto kitaka terrain po na ni to sala te to bonde la bato baninga ba ko yoka biso te. Mais si tozo continuer ko senga bino parce que to yebi te boza bande ko la biso il y a aussi des Congolais o balingi mais bo bimisa misolo yango po na ni to souffraka boye bande ko langa babini Jenizela nano kobanda service teje tango eza molai mbutu nyonso ya lelo love ngai na yo confinement nzala na libumu baza ko torturer bato bazosonga 21h baza ko torturer ba soldat bazali ko bendana na bato opesi mbombo aboyi pi balabala ba forcer ba compagnie ba relation ya bato mususu oye pesa kata moninga $10 ya zonga kabutu akomi lengela kotanda ko avant moyen ba kuta la te po apesa ya $10 alukela ta bana e matembele mais wana Félix azobina flyer wana Denise azokata zenga luketu abwaki na lukiti na bokonzi akanisi na luke babolole wana ya kati zenga luketu bale soso babwaki bambongo entre temps le peuple congolais eza la couvre-feu. Est-ce que état d'urgence ezali to Félix a père ya Kabila ndenga zo sala ba va et vient siko bakangeli Fayulu Madidi nzela pourquoi to tunaka pona nini il faut biso peuple to zala kala suka pour Fayulu avec le peuple congolais pona ni biso peuple to ko revendiquer ba droit la biso te parce que nous sommes limités tango to kolinga to sala face ba kotinde la biso ba soldat ba kobeta la lacrymogène
Ba soldat ba ko beta biso ba bal ba abu porta to ko kima parce que to ko sala face na bango te to za le loko kozong c'est ba soldat la te. Mais soki biso soldat beti lacrymogène to boakele pe lacrymogène. Soldat beti biso bal abu porta to beti épée. To zikisi mituka la bango wana. Ba ko banga peuple congolais. Peuple congolais a impuissant te. Loko comme ça peuple congolais impuissant parce qu'aza na mbongo te et surtout nous les Kinois. To za la mbongo te. To za la biloko ko sala face wana te. Face la biso ezali to kima. Face la biso ezali ben de carité so mama ja pesi to pakwa la bilongi. Est-ce que photo suka ka bongo? Tangu Félix ala social mboka te. Tangu Félix azo gaspiller misolo oyo sengela ta futa ba enseignant. Félix azo kanga biso landa ko pa kokie loko te. Bonne année. Atala ba mboka oyo ezali na couvre-feu. Nani Judeka mon réalisateur a coaché la biso vidéo na suka a pour la commune la suka bon mon abino moko la mboka o coronavirus ezali mais biloko bien Noël bizali ko lekala babimisi bana na bango babimisi banini po batala baza ko filmer ye wana apekisi biso toyemba Noël 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 Yesu Masia botami lelo Hosanna 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 Alléluia, Noël, 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 Noël. Yes, aboyi si biso toyemba. Meye moko bakei ko bina. Chérie Zelana, biso tonyoko. Olive pa lobi le 23 e kondongwa. Olive lobi le 23 yela bato a théâtre e kondongo. Kuna peto koyoka okozonga maboko pamba okozonga maboko wololo wololo siko biso ba i peuple biso batoto votaka bango fayula kele mbanda ka balobi akobima te donc mobembo yali ya Kabila yali ya Félix kasi ezali ya fayulu te po fayulu azala peuple congolais makambo za kosala mapo fayulu nda za ko boya. Pour la sila solen tokola bi président to renforcer sécurité alobi te makamba bongo na lingite pour la nini trouble ko malamboka na boy baloba fayulu ndaza cause nango soki ezalaki ngai na sika ya président eli le 22 na kokumba peuple mobimba to kokende ba pekisi nga na njili trouble bandi bande kolanga bongo na tala communauté interne fwati oyo ko yakokanga ye po ba ko kokanga Kabila te ba ko kokanga te minéraux ya Congo ba ko liango lolenge oyo un individu a changé code mini ya mboka soit disait ça qui inspiré makambo la ko yebisa bilo ezebelo ko pesa bilo kanda bande kolanga donc ba koki ko créer ba emploi ya ba congolais et ben on va ba promesse au balaka kabino à la Congo baza dina ko salela yango pe 5 ans za mulai ba sali yango nde kolanga ba téléphone portable o boko mona ba ko tekela biso la chere za makila ba congolais Cobalt la biso mute pesa kayango. Makila la biso kufa ka po bakele ko sala bila ordinateur boni Bill Gates le lobo zo benga ya za riche. Mbongo ya richesse a Bill Gates mbongo ba congolais Bill Gates ko bomba ba congolais nuit et jour. Na nzela ya Paul Kagame. Mais congolais wana sala lotiliki ya malonga te. Congolais ko lia malamo te. Congolais ko souffrir pe ba kotisi ya lisusu. Na vie ya pasi pa mona kindoki la bango te ba koloka butu mais tango ba koloka biso tozala kati la bi siko yo congolais lobi ola la pongi yo sala misolo boy ko soutenir biso o finga ka biso te la ka biso ba pola ba virgule mais makambo ngana koloba yo koloba yango ata mokolo moko te mais tango ndeko no telemi pola koloba encourager ye nazo pesa kanda naza ko révolutionner tout congolais pa telema toza la révolution to bunde tumba ya Lumumba toza konyoko matango bango ba ko sepela ba ko mela ba champagne tango bango ba ko seka le 23 e ko za lopesi mbo boy kita la kingakati entre temps interdiction ezaka ke pa ina ngai na yo na suki silanga awa na lobinde ko to revendiquer ba droit botinde la biso misolo mikoki poete to silisa likambo oyo po tozobundela bato bazali riche na yebisi bino kosakala te bato bakomona bambongo lokola ba 10 milliards
o ezata budget mboka te. Budget mboka eza combien? Bachaki 10 milliards ekiti ezongi soki na 4. Mais un investisseur batu baza koya bapesi 10 milliards, bapesi 7 000 ou 8 000 employés na bango po basala tango yo congolais toza kolala. Ndeko langa, ça c'est inhumain. Félix akobikisa biso te. Félix aende ko boma biso ko boma. Pamba te paso ezala Congo, minyoko ezala Congo, mais bango ba ko kaba ba 200 000 $, ba 500 000 $, sans penser que Congolais souffrent. Bande kolangai, bobenganga ko, to bunde tumba Congo ko, bato boza ya malamu. Que Dieu vous bénisse. Na awande la sokisinanga. Matondo e ingela bino nyonso. Bangolais toza la bino ensemble. Boko zo ba vaccin wala. Mais ko bongo bana biso la bino. Lorenzo gâchette kalate tozo beta. Ba président sanguinaire ya ba africain nyonso boko longwa po gâchette za ko betama. Prophétie ya Folfano koko kisama, prophétie ya Lumumba koko kisama, ya mona ki na miso ya molimo, gâchette za ko beta, Congolais ko beta gâchette, e biso la bilo toko kutala. Nzambe alola pambola bino. Bisika loso bozali, toko kutala soki Yesu azongi te. Bye.